morale 12e épisode toute leçon morale dès qu'on a kataka wana en tout donner une leçon morale. Patron, non patron, c'est pas moi. Je vais maman. Merci beaucoup à la maman présidente, merci à la maman Nyonso, merci à l'attention à Bino. Voilà, tout ça on a juste un rapport dans le lobby de la maman et tali biso basi. Parce que biso basi ndé mon tout tonga. Les balobaka o basi batonga katé, ils ont l'hôpital. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc on a un canal de la sujet oyo. Plus biso basi. La tanga est quelque temps dans le moment où balobi babi si vraiment nous les femmes nous voulons vivre mieux ou développer ces mondes, nous devons avoir des principes. Parce que le principe est que le régime peut permettre à biso kutona malamu nakata mabota na biso ko nakata société. Si on attend bien batamaye ba pousi maye ba musika balobi les hommes font les lois et les femmes font les mœurs. Les lois et les et puis tout ce qui va avec. Mais la nuit sort, balobi c'est la femme. Et ça moi si mon tour à se construire. Parce que moi si ma petite nuance ya malamu et là moi si me taper ça en et dans la carte société et dans la carte en bas. Lelo oyo to komi komona bato ba komi kotelema pona ko condamner biso pona lo bana biso ke le phare baza 7e bête après le crapaud basi baza objet à plaisir parce que biso bato to pesi bango espace wana ko balo bana biso bongo. Aujourd'hui bato wana ba komi kozwa raison par rapport au comportement la biso basi. Lelo tozo mona moi si na milieu à scandale c'est toujours les femmes. Les lots, tous ont la basi, na kata ba insulte, na kata ba makambo ezanga tina, c'est toujours les femmes. Moi si o azote ya makofunga na munoko pa ba makambo mabe, makambo ya bêtise, c'est toujours les femmes. C'est les femmes. Or que basi bazo construire. Or que moi si azote c'est éducation. Balobi éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que les lots bazo ko éduquer les lots, tous ont mona. Ba maman est belé, ceux qui t'ont télémi les lots, tous ont ba maman ndengeni na ba ONG, ba maman ndengeni bazo plus ba conseil, ba maman ndengeni bazo loba. Mais laisse-moi vous poser cette question. Ba maman, quand ba maman ba téléma bazo loba, mais la bande na bino changement exacté. Quand ba maman bazo plus ba conseil ya malamu, mais la bande na bino ba scandale les sala. Comment yo maman zo téléma zo plus conseil mais moi on ba 5. OK. Maman, comment yo maman on couper ça? L'exemple est belé, mais na katanda kuna nous on lobé la biso. Ya on qui on se fait na katanda kuna. Ba di Jésus Christ avant banda. Ko ça la mission na ye, abanda ki na kata Jérusalem. Abanda ki na katanda kuna ye. Donc si to bi mali banda ko na kuna biso za ya ngama. Parce que sinon tu pas bon. Mais on est comme ça ba mari, on est comme banda. Yo ça na ndap. C'est pas senté mwana. Ngata mwana na mwana, ngate ko boki na mboki na te. Yo ko boki na mwana ngata ba senté ye. Mwana ngasi sa ala to sa pro. Attends ici à vous. Et puis avec compte à c'est ça. Yo maman va senté mwana. Ngata comme na lutte ko ba a senté. C'est quoi ça? Maman Milo. C'est quoi ça? Tu veux humilier les gens. En présence des mamans, j'aimerais tous en vidéo il y a Maria, tous en vidéo il y a Maria, le lengeni Maria a expliqué, le lengeni Maria le bi posé qu'elle était, lengeni Maria a s'expliqué tout là. On a place au moment où on a tourner, place au peine à tourner, t'es na aucun peu retourner, place au simba t'es na mère. Vous avez internet,
Beldia sali Beldia zongo so vendre sali émission mais pour finir mère. Allez l'autre comme film yo bien na tourner na retourner té. On osa hypocrite té. Na retourner té comme tout ça maté. Soki nde sali que yo mutu na ya tourner pas na té. Mutu msa comme film a benga que tourner to kuté no sur scène to tourner parce que ça musala. Mais yo de na chaîne no ya tourner té comme tout ça maté. Bato bo finir mère na ya tourner na page na bio té. Na royate. Kwata bino bana na bino bozo former to bana bino bozo bilisa. Soki ba fingo so pe bana bo ngokama na bato bongo. Bino bozala kali kambe kombe note boye bo perisi minoko bo che minoko kwa ba pota. Boye ko lo baka makamba bana. Nga mutu na ngesa te muteme suka nga pampa na ko lo ba pelo mwa matebe et c'est pesi ba tuno sorti. Bino do vanda bo bo na théâtre soki ti santa mobimba boye bika bo pe sa barela so bo bebike. Bozo ka vi na théâtre pas théâtre vi c'est la ba biso a pas théâtre to na vi musi. Là so bo mona nga na kenda ko tourner. Costa le week-end, il y a Bella, Aza fier de la Bella parce que Aza parmi les stars. Tant Bella et Bandaki, Bella production, tant et Bandaki, et à cause de ça qui est parmi les stars numéro 1 dans 4 Bella. Basé au Finga. Et puis on revendique, non, on a compte à Silla. Est-ce que Silla t'a envoyé au Finga? Qui t'a dit que hier on s'est fait la gueule au Finga? Tu vois? Quand il m'a oublié à Finga dernièrement, à énervant, on a perdu la pédale. On a kenné na kalam. Elle va tourner Bobby. Aux Finga, on a compte à Silla. Si la tinda engagée. Si la tinda engagée, ça va internet. Je joue pas au Kangé, pas de côté na chérie na Bolumbu. Bah au bureau des Kangé ça. C'est ça, pour finir, on a respecter la femme. Faut pas, bon ça. Vas-y, bon. Vas-y, bon. On attend, on va à 5h30. Donc, devant inspecteur. Candidat. Depuis ces jours-là, elle m'a fait tellement pitié qu'elle n'a pas bon. C'est depuis ces jours-là, elle n'a pas sécurité. Parce que jour où on a le devant inspecteur, aussi décidé aussi. Il est mort à lobby, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Tu vois? Ok. Dernièrement, on a matin à mon kaka, on a écouté un petit mot à la pidanga sur internet. Et il y a plein de points comme on est petit à des. Maman livre soit là qui du camp. Ce que comme elle est dans ma toile. Ni a son besoin que la si la nini. Bon, moi, tu as une réputation à Silla. C'est-à-dire, si la cause à la battu, donc si la bateau a malonga la vie na ya cause à la battu, le coup la pona cause à la nabino. Si la longola no motemo, longola no mamwana, yaya maman Silla, pardon. Longola no motemo, wana ke bateau, longola no ba communicateur na yo wana. Po baya kulungula bare bapesa ye tangu bakomi awa na poto amemaka doja koketi na ye po baya kulungula bare bapesa ye tangu bakomi awa na poto amemaka doja koketi na ye nani Naomi tangu ekomi awa na poto biso moto oyebi na poto apa bazongi batia orin. Il faut tester barin on a sur les compatibles na barin na yo po efanda bien batali barin ya Baby Donja et simbaratena o ya Maman Olive batali ya Naomi Barcelone et simbaratena ya Maman Olive batali barin ya Naomi Barcelone et simbaratena Maman Olive yango ba simbarantela bazongi muto alobi yango eza Naomi Barcelone na coquette sasa Baby Donja alobi na eloko te nanga na pesi mwana nga mais à part mwana nanga na mokilo na sana muto apesa rente. So maman nanga zara na bomo nanga na pesa maman nanga papa ku no piate. Voilà. Même papa botanga so zana bomo za ko marin bande ko ne ba pesa nanga na pesa te do mutu nanga na pesa rien na mokili mama nanga na mwana nanga c'est tout ni mobali kaka mama na mwana nanga c'est tout. Siko bino maman li bata mama na bino te. Lokoso ambongo bondima boko pesa rien na Belgique. Heureusement nzamba sala bino grâce que ba rien na bino ya compatible te na Maman Olive moye ba longola bino ba tsa ezate. Soki siko ata ya yo coquette ezaka compatible. Oloko pesa Maman Olive. Bien yo Naomi soki rien na ezaka compatible na Maman Olive no pesa. Na pareil na yo Baby Donja bolinga bo pesa ba rien na bino. Alors bon faut ça Maman Olive ezate. Parce que Maman Olive akanga bino na makasi te.
muto nyonso yo ba comédien boki okotaka na ba secte wana mutazo tinda bino pe azate bino mo bozoke kolukaka parce que soki olobi ke maman Olive nga na oya na nga te na ba secte na yo akango na makasi te Maman Olive ozoyoka oyo minda sila wanga na yete ponga mikolo nyonso na be na ba retro naza nango ya sorti nyonso Maman Olive na banja mususu koyoka te yokisa mutu mususu po nayebi te soko okorespire modele bafinga Maman Olive amemaka bango na poto po baya kolongola barin bapesa ye ntango bakomi awa na poto amemaka doja koketi na ye nani Naomi ntango ekomi awa na poto biso moto oyebi na poto apa bazongi batia orin il faut batala bateste barin wana soki eza compatible na barin na yo po efanda bien batali barin ya Baby Donja esimbaka te na oyo ya Maman Olive batali ya Naomi Barcelone esimbaka te na ya Maman Olive batali barin ya Naomi Barcelone esimbaka te na Maman Olive yango basimbaka nzela bazongi mutu alobi yango eza Naomi Barcelone na koketi sasa Baby Donja alobi na ye eloko te nanga napesi mwana nga mais à part mwana nanga na mokilo naza na mutu apesa rien te so mama na pareil na yo Baby Donja bolingi bopesa barin na bino alors faut ya Maman Olive eza. Oh my goodness, why is this? Bonjour à tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, meilleur vœu à tout le monde, meilleur vœu à tous nos abonnés, meilleur vœu à maman, bébé, mamie, à famille Bota, meilleur vœu à Ika Mamelina, meilleur vœu à Chumène Manuel, meilleur vœu à Davina, Elena David, meilleur vœu à Princesse Davina, meilleur vœu à Lama mon chéri, meilleur vœu à maman Gina Mabiala, meilleur vœu à maman Annie Poutou, meilleur vœu à Batunion, voilà, Bino Nyosu Bolingakanga, meilleur vœu à Bino, meilleur vœu à mon habillage chéri Paul Elisoupa, meilleur vœu à mon papa héros dans l'ombre, pourquoi pas à 12 fiston Massiala, meilleur vœu à Bob Molé, maman vieux fête et si la quitté en tout cas fête Isakaka anniversaire Isakaka trop consulé anniversaire que ça là vraiment qui tout comme c'est surtout mingi en famille. Voilà mesdames et messieurs les lots numéro la biso ya sika yango yo le bina la kisa kibino lengeni ni film et si la qui en tout cas les lots to kolobela 3 points to kolobela 3 à 4 points. Donc, le premier point sur théâtre, na biso kandeto misana ko solo la. Deuxième point, zabongo affaire ya Maria. Affaire ya Maria na Mama Top. Troisième affaire ya Maria concernant des bazoloba, ninga lieti ceux qui vont ya JS mais aboy ko tourner. Bande ko to solango ala pe to zo vidéo wana ya Maria. Bande ko troisième point na biso ezabongo to ko solo la. Le lengeni ni Côte d'Acosta asala ki vongo ouverte ya koloba ya koleka na émission et pas papa mopasula. Voilà on les abongo 3 points et puis 4e point na biso vraiment to kosola kaninga zalaka conseil pona to silisa parce que balobaka après tout conseil pe et yaka. Pas de koto banzi na premier point. Félicitations à Mandeko Nabiso nyonso obazo sala film ya kitoko vraiment ba obazo lesa biso lile ya kitoko na ba film na biso congolaise en tout cas vraiment félicitations na madame Belvikandi couture de l'écriture maman Nouveau Testament mtati que chrétien na défaut félicitations na dinana la douce wa bibongo la douce la lionne vraiment mtati ka travail na défaut félicitations na Cardozo, na Aïda, coquette ça, Mimi Kabeya, en tout cas, na Batunios, on va la film, félicitations na président Elomé, président Caleb, Gesho, vraiment, bah, ça, on a ébélé, coach na Costa, bah, ça, on a vraiment ébélé, bah, félicitations na Dino Nyonso. Bon, bah, Nekotoke, na, nous, kati ya Belleville TV. Toke na kati ya Belleville TV bandeko nanga film na biso ezawa na film ezala ki wana uti kosi la film na biso leçon morale et uti kosi la film na biso mususu ezo banda ona ko ya ko expliquer ba teaser peu la présentation ya acteur no ya na ko tela bino yango lobby bandiko
Tu bête dans le film même sur leçon morale. Leçon morale tout le monde filme tout le monde le lengeni ni na suka na ngo tamtazu ba par na ye. Le lengeni ni misala ya moko na moko et monani na poisa. Donc ne côté à Davina kuna tout le monde le lengeni ni vini et qui ko découvrir moi c'est na ndinga trisakaye vraiment et ça là qui passe et puis Davina na courage ni sans anga soni. Aïe ko senga susu vini pardon toke kuna côté ya Daili kuna na Patrick bandi ko to mona ki Daili kuna kenda ki na ye Patrick ay pas maman qui le kubonde de la ye Daili et ça là qui vraiment passe bon kuna na bureau to moni pe lisusu na bureau kuna to moni le lengeni ba papa Serge sukela ki bango to moni président elomenga mande ko loba na pesibino confiance. La pesibino confiance aveugle était ma confiance. Or que besoin de détruire ngai. Na so ki bino lokola ba partenaire, nzo ko boza ki ba partenaire, to boza ki na pour na bo détruire bandi ko sala ki vraiment passe. To boni kuna pe na ndako ya président Elombe. Tala lo lengeni ni papa Gia enceinte en gros c'est moi na papa Elombe. Muninga pesi yo musala, apesi yo vie. Likolo nango wangurosele mwana wansentele mwana bandeko tala pasi wana bandeko kuna mère Milo kuna na moziki mère Milo kuna na lisanga en tout cas toyebi ke mutu soza na problème nyonso o muninga koloba on dirait kaka soloba opana yosi on dirait kaka solobela ngo yo bandeko. Madame Belleville m'a dit bien, elle m'a dit qu'on peut sa conseil. Moi, en tout cas, félicitations pour moi, hein, Belleville Candy, félicitations. Tout le monde les autres sa conseil. Moi, si, bah, le bête, ça, c'était un bête, ça peut le crapaud, pour la nini. Biso, mon débat, si peut te payer ça, accès, wana. Biso, basi, biso, mon te payer ça, accès, wana. Yeke, mi bali ba manipulaka biso, mi bali ba sakanela biso. Madame Belleville, le bas qui m'a bêté. Mais eloko baloba c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Yango wanande maman na biso 1000 au maire 50 à salaki. Parce que ton Belleville zo lobaki avant tout d'abord to bimana makamna biso libanda to bandana nuko bongisa na kati ya ndako. Ndako soke eza mabe libanda okia to ngali. Ndeko ezaka mabe. Ozote ya libanda mwana moko basete hey mami la tomboki. Mama Milo atomboki. La tambolaka na yete, na tambolaka na mwana ngai te, boyna boye, elelele, ceci c'est là, simba ebenda. Bandeko bien sûr qui va le barakote basi bazalaka batunga mboka te. Maintenant balobi que la parité. Je m'excuse. Tant balobi que la parité. La parité. C'est-à-dire que moi, ça koko sala mobile pas koko sala. Moi, ça koko diriger mobile pas koko diriger. Bande kunangai. En tout cas, film on les kitoko makasi, film na biso utiko sila, etiki batuna ba posa, film etika kana ba posa. Quand kuna pepa aida toza bongo na la maîtresse de mon mari. Bande ko la maîtresse de mon mari kuna pe ezoyi ndali susu. To ke ne vraiment to kota totala. To ke ne kuna pa cardozo to kota totala. Et talelo. Totala vraiment to consommer ba film ya bandeko na biso et pas mimi to kene to consommer ba film ya bandeko na biso entre bandeko na biso na so bazo koma to kene to consommer ba film ya bango et que ça là vraiment kitoko makasi mingi soko sepeli na leçon morale soko sepeli na ba tableau on ataka ozwara grâce à kotala na kati ya Active Final Télévision en tout cas ndeko kene pe kuna kende ko s'abonner na Belleville TV kuna ne okolanda ngo ebandeli na 12e épisode. Vraiment bandeko na ngai merci beaucoup malgré maman vous partagez na émission. Vous partagez les gars, vous commentez. Yo lingaka chacha Pierre, yo lingaka chacha. Partagez mission nangai. Partagez mission, commentez. Et que ça nangai sou kitoko makasi bandeko. Merci beaucoup na bandeko bazo partager, merci beaucoup na bandeko bazo sala ba commentaire. Bandeko bongo to fandi na biso kaka boye Zaire efandi nango kaka boye, to fandi na biso kimia.
Tu fais du kimia na ba makabalo kuta oya ba poison, tu fais que les choses vraiment kimia bandi. Kimia focus kaka to betela msuka ba masolo, tu fais to betela msuka ba masolo ba yaya. Bou. Le coup les abakou balala na ba problème. Balam eza na bato balala na ba problème balam kaka na ba problème hein. Bande. Boum balamaka oh Maria. Allié bon à producteur. Maria allié bon à producteur. Après tout d'abord to kotana nous wana ndenge zaire ziki ndenge zaire ngani. Tous on a nous leçon morale 12e épisode tous on leçon morale dès qu'on a katara wana en tout cas tous on a nous leçon morale. Patron, non patron, c'est pas moi. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Merci beaucoup à la maman présidente, merci à la maman Nyonso, merci à l'attention à Bino. Voilà, tout ça on a juste car rapport au lobby la maman ko etali biso basi. Parce que biso basi ndé moto tonga. Ndé balobaka o basi batonga raté, eza lokuta. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc on a un canal de sujet oyo. Beaucoup plus biso basi. La temps est quelque part dans le roman moko balobi babi si vraiment nous les femmes nous voulons vivre mieux ou développer ces mondes, nous devons avoir des principes. Parce que le principe est rozala moka ba régime où permettre à biso totonga malamu na kata mabota na biso to na kata société. Si on attend bien batamayele ba pousi mayele ba musika balobi les hommes font les lois et les femmes font les mœurs. Les lois, elles ont mis beko, et puis ma mère, elles ont juste l'ensemble, il y a maramonion, c'est tout ce qui va avec. Mais la nuit sort, balobi, c'est la femme plutôt. Et ça, moi si, mon tour, à construire. Parce que moi si, ma petite nuance ya malamu, et ça, moi si, me taper ça en haut, et dans la carte de société, et dans la carte de lelo oyo tokomi komona bato bakomi kotelema pona recondamner biso pona olobana biso ke le phare baza 7e bête après les crapauds basi baza objet à plaisir parce que biso bato to pesi bango espace wana po balobana biso bongo. Aujourd'hui bato wana bakomi kozwa raison par rapport au comportement la biso basi. Lelo tozomona moi si na milieu à scandale c'est toujours les femmes. Lelo tozo mona basi na kata ba insulte na kata ba makambo ezanga tina c'est toujours les femmes. Moi si o azotele makofunga na munoko pole ba makambo mabe makambo bêtise c'est toujours les femmes. C'est les femmes. Or que basi bazo construire. Or que moi si azo pesa éducation balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. C'est pas ça qui lelo bazo ko éduquer une nation. Lelo tozo mona ba maman ebele soki to telemi lelo tozo mona ba maman ndenge ni na ba ONG ba maman ndeni bazo pesa ba conseil ba maman ndeni bazo loba. Mais laisse-moi vous poser cette question. Ba maman ka ba maman ba telema bazo loba mais la banda kuna bino changement ezate. Ka ba maman bozo pesa ba conseil ya malamu mais la banda kuna bino ba scandale ezo sala ba. Comment yo maman ozo telema ozo pesa conseil mais moi no ba santé. Hey. Maman, comment yo maman okoko pesa d'exemple belé mais na katanda kuna o changement exact. Yo so pesa conseil na TV mais oh yo zo lobela biso yango ti yo so fifa na katanda kuna. Babi Jésus Christ ava banda ko ça la mission na ye abanda ki na kata Jérusalem. Abanda ki na kata nda kuna ye. Donc si to bima libanda fonda kuna biso za ya ngama. Parce que sinon te batwa on. Mais on est makamba mari yo te makamba nda yo sana na nda kute. C'est ba sente mwana. Ngata mbola na mwana ngate ko bokela mbokela te. Yo ko bokela mwana ngata ba sente ye. Mwana ngasi sa classe. Na tangi si avec pas les enfants. Et puis avec grande assis sa classe. Yo ko ba sente mwana. Asa kama na lukelo ke bokela nga asete. Maman Milo, s'il vous plaît, maman. C'est quoi ça? Maman Milo. C'était moi là. C'est quoi ça?
le dit Papa Chobo, en présence des mamans, j'aimerais... De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on a beaucoup de bon film, leçon morale. Tout le monde leçon morale, leçon morale comme dans la souka, leçon morale et si la qui. Leçon morale est qui déjà aussi là le 29 décembre. Bandi. On a leçon morale là biso et si ce que tu so consommer film même sous il y a sika. Bon bande ko Zaire fanda ki na ngo kimia Zaire fandi kimia malgré ba les on dit il y a soi-disant ba poison, soi-disant ba kuboye, soi-disant mais Zaire ko ningana. Zaire ningani. Ya kine telemi nya wale chipe. Et ça na bande ko balala kana ba problème. Balamukakana ba problème sérieusement, je vous dis. Je vous l'ai dit. Et ça, on a problème, balamukakana problème. Tolali tolamu kibu, o Maria alimbo wa producteur. Maria alimbo wa film a beaucoup joué. Bayaya. Tous en nous battu, tous à la censure, tous en nous conscient. Muntu oyo. Tous en vidéo, il y a Maria. Tous en vidéo, il y a Maria. Le Lengeni Maria a expliqué. Le Lengeni Maria le lui posé qu'elle était. Lengeni Maria a s'expliqué. Tout là. On a place au moment où on a tourner. Place au peine à tourner, na okende pe retourner te. Place au simba te na mère. Oui, ça qui est internet. Belle vie sali, belle vie on se vante au sali émission mais pour fin à mère. Allez l'autre comme film et bien on a tourné, na retourner te. On a hypocrite te, na retourner te comme tout ça maté. Ce qui dit ça que yo mutu na oya tourner pas na oté. Mutu ça comme film a benga que tourner to couper no sur scène to tourner parce que ça musala. Mais yo de na chaîne na oya tourner te comme tout ça maté. Bato bo fin à mère na oya tourner na page na binoté. Na royate kwata bino bana na bino bozo former to bana bino bozo bimisa soki ba fingo so pe bana bo ngokama na bato bongo bino bozala kali kambe kombe note boye bo perisi minoko boche minoko kwa ba pota boye ko loba kama kamba ba nga mutu na ngesa te muteme suka nga pampa na ko loba pelo mwa mabebwe et c'est pesi bato nyoso te bino bo vanda bo bo na théâtre soki ti santa mobima boye bika bo bebisa ba relation bo bebi ke bozo ra vi na théâtre à part théâtre vi musu te ba biso à part théâtre to na vi musu. Place au moment où on a tourner. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on a beaucoup de vidéo. Il y a Maria. Le Lengeni Maria a expliqué. Pas Joana, et ça passe au le bamba comme maman. Beko na maman ya Maria. Pour la maman la qui sa Maria musala belle vie kandi. Meilleur fait d'ailleurs. Et le baron m'a payé à finir soutenir Nakabato, battre Nakabapo, ya m'a payé contre madame Wana. Sur boni moana, oyo ye bimisi, accepter le corona, on a fait à la con, faut à la bourrique, faut à la ignare. Hein? Bandeko. Batouana na bella production, ba yaka koya. Bayaka koya ya Maria neneko ezandenge maroti Maria bimina na bela ndeko wana yaka koya na kati ya bela eza différent eza vraiment différent bandeko eza différent yango na Maria boy na ye Batu ba fanda baloba ki asala ki boisson se ki boye na tableau moko ba ko se retrouver quand zo finga wana zo akati moration na bike na ko jouer kuna te soki producteur mususu aye ko proposer nga et que tableau na nga ekutani na mutu wana na ko jouer Maria ça clair na ba propos na aza clair na life na ye Abika ko jouer mais ce que Zaka kana pas jouer na ko jouer na yete donc bon le quoi pour le bike Maria lié mbongo Maria son sambongo atika ko loba son sambongo soni ndezo sala e bongo boke ka kuna boye la biso papier ya contrat
oyo Maria asinya ki ke ngai Maria na zimbongo na page ya tel ya page tel pour na film tel na signé et pas signé boya nango boya la biso to koya to sala pe ba analyse boya la biso côté kuna na moni fâché contre maman Top contre papa Serge fâché sala pe yo pokoma icône lokola bato ana mi balé icône lokola bato ana mi balé lokola maman Top na papa Serge yaka sala promotion ya vie na yo sala promotion ya vie artistique na yo le lenge ni so peso mata so peso kene na déclin to yebité ngana telemela ka banti valeur ya cinéma congolais ngana telemelaka nga IGF na telemelaka ngo on si longtemps na kozala aussi longtemps na za alternative finalité parce que tout ça bato na koyaka kaka ko défendre kaka bato baza ba valeur ba ikono baza ba valeur ba sans valeur na ya ko défendre te fâché papa Serge Wembu nano aleka te atakine mutu moko quelconque na émission non nanu te ceux qui ezalaka ba makanisi na bino te maman Top nana sala émission moko te afinga oyo aloba n'importe quoi soit cracher sur oyo non kaka bino monde bozwaka maloba wana ya malamu mama wana bimisaka bo baloli yango bo bongoli yango c'est pas bien fâché tala non vie ya artistique na yo fâché yo posa star yo posa artiste te fâché kalombo totala yo fâché tala yo ya lelo ba propose ya kotenir ça n'a pas de l'importance so robenga papa Serge bo jouer ceux qui bo sala ko mutu akoki kozana contre tenté mutu akoki kozana contre tenté à part na bela papa Serge na makamni mso asalaka papa Serge na makamni mso elobi no ngata Maria te bino ose bozala kaka focaliser na théâtre bato misusu bazalaka na cinéma bazala pe na ba faire personnel na bango lokola ndeti Maria na boutique na ye boutique d'habillement na ye Maria zalaka na soki théâtre te cinéma te enfant dans la boutique na ye akine ko sala ba chana ye na Dubaï na Turquie na Chine pour côté ba arriver et surtout dans la période de fête tout ça na décembre commerçant nyo so commerçant nyo so luka tenda kota luka bilamba sika luka boy ko ba kilo to linga biso ko lata siko boye bisanga mona mwasi wana koko zo contre-tenté en passant fâché kalombo ta la vie artistique na yo fâché kalombo ta la vie artistique na yo ya okunda matala ko luka ko zo succès pas batuke pardon ko luka ko zo succès na polémique te créer l'homme mort na biso TV toya total to lobe la vie oza pas vie malgré ko mo betanga ba 12 c'est to kutana nzelo ko mo betanga 12 oloba ke petana na pia ke sumbote te kwa koma bo ya ngala na problème amutu te na loba ngo ko pona muntu oyo ya ko lobela ezalaka libre mo mutaka libre ngala ko yena lobela dina na sa libre non lobela madame Belgique kantina libre non lobela carte son libre ata peka ka sila wana na sa pe libre parce que bakanga na bango mutu te ezalaka kaka ni opinion ya mutu ezako opinion ya mutu so nga pe na yana ba propos wana oyo lo baka pona nga ke yo to moni ba obeta nga na nzela nga okota te ponga na koma boya ya nga na jouer théâtre te nga na chroniqueuse nga na journaliste nga na muta théâtre te mais non rien à monter parce que ça n'a pas de l'importance elle a une importance mon ko luka ne ko zwaka ko luka ko zwa sous succès na ba kombo ya bato te bandeko maman Top nde fasa lobike maman Top akoka ki ba critique wana te roule ba joua kana na Michou akoka ki ba critique wana te na ba commentaire yanga ne ko revendiquer oh mais qui bino mo ba agitation moko côté nini émission nini maman Top amoni ke eza buzoba eza bêtise
Nakata no mo régional na ceci. Maman na dada international, je les salue, respect. Ya dada, respect, grande sœur internationale. Maman top, maman zanga génération. Mère 1000 ou mère 50, respect na yo. Bandeko. Ce qu'on va bilo kwa boye. Tolo bate. Awa coach da Costa awa pe ayena ya l'équipe papa Mpasula alobika lolenge mawa bandeko bazo ba pero banani tous les accents pour les bics. Quand l'équipe na ya kasi na mo Rachel lobike en soi pena bosi là atina kana muta finga. Belle fille atina kana muta finga te. Kutu belle fille le baramoni nga soko zo finga. Pembeni na ngati. Pembeni na ngati. Mala kaisa batu baloba ngo ezalaka pona sentiment pona ni onga ngo pena boye. Na madame wana Belvi kandi wana oboyaka kofinga wana boyaka kosasa wana. Toujours baki ba yaya. Ngana lingaka na nga bofingela ngati. Bosala promotion ya musala na biso. Musala na biso etombama ekene liboso lelo 3100 abonnés, 310K, 3100 abonnés. Et ça a été lipate. Et ça travail. Ce qu'on travaille, on a ton ça la musala. Bino bozo sala lango ba bozo lobe lango bozo panze lango sango. Et comme matali sous-souté. Muto azala bongo. Le automoni coach la Costa ye, to ebike koko ya boko ya kolba n'importe quoi. T'es de Costa ça ouvert. Abike ya a problème de sila, a problème de bécanté. A problème de été. Bino nde bo na ba problème. Bino nde bo na ba problème. Bino ba communicateur na bo na ba problème. Donc c'est beti solo et bino bo ba ko lande la ba fia batwe. Vous savez pas ko lande la ba via batu. Eh. Na la nga pongite. Na benda na nga bente. Na lande la nga ba via batu. Eh. Anani na mbogo yo ya. Na tune. Bilande bele boye. Anani na mbogo yo. Belvi ote. Linana ote. Aida. Ozale kote na mboko yo ya. Na tune. Koninga de bele boy. Endo de basala yo bongo da kosa made bolande la kaba via batu. Bandi ko bolande la kaba via batu. Nzoka ne ya yo de carré alande la via da Costa. Ah, de carré. Yaya ba ko puta ba ko kanga yaya na mususu wana da Costa muteme sukaka. Et le bata tonton Loulou te monté mes souki. Monté mes souki. Parquet kaka. Yaya baké ko kutaye. Na papa. Kaka bongo na teni dada. Bino mo ba bureau de sebe ko kanga. Ba bureau depuis ba bureau de biso a ko sambu sabato hein. Be ko kutaye ya ka bongo na teni dada na 5h. Voilà ma boule à 5h. Le bâtiment chéri comme un tox, c'était le sali en passant. Il y a 5h, ben pour ta yaya. Et on a sa finga qui ta mela qui n'a capé là. Sans tenir compte qu'elle va revenir au ya. Bah il faut kanga yaya qui est là bon là malou. Oh. Boti comme un biloko. Et ça va tout sous baki par la baroté, bo finga, bo baki parate, banami tema hein. Ba zape batu. Ko lo ba ko revendiquer. Et tout ça va msuto landa bango na ngenga. Ko yoka na kala wana to landa bango na ngenga. Ko place na bango awe ko salate. Place na bango ko salate. Ba toni coach da Costa le week-end. Yena Bella, aza fier ya kozala na Bella parce que aza parmi ba stars. Tant Bella rebandaki, Bella production tant rebandaki, ya kosa ça qui parmi ba star numéro 1 na kati ya Bella. Basé au finga et puis on revendique non finga na compte Sila. Est-ce que Sila t'a envoyé au finga ngai?
Qui t'a dit que qui hier aussi peut que yo finga tu vois quand il m'a boya finga dernièrement a énervant na perdre la pédale na kene na kalam et va tourner bobi ozo finga na compte si la tinda ngate si la tinda ngate za internet jour ba genda okanga ba genda okuté na chérie na bolumbu ba obi ba bureau de kandeza ba singa tout ça pour finir na bité respecter la femme faut pas bossa vas-y bongo vas-y bongo na tango ba genda ozo ba 5h30 donc devant devant inspecteur aux hommes tout mauvais candidat Yango mon mille au perdre la pédale. Depuis ces jours-là, elle m'a fait tellement pitié que n'a pas bon. C'est depuis ces jours-là, on n'a pas sauté. Parce que jour où on a devant inspecteur, aussi décider aussi. Il est mon lobby, t'es si la tinda ngati. Ok. Tu vois? Ok. Dernièrement, na matanga mo kaka na okitalanga na kutena petit mo à lapidanga fort internet. Et il y a plein de temps comme on est petit na des. Ipande konaye. T'as la reconnaissance, Wana. Reconnaissance. Reconnaissance, vraiment bien dit, coach d'Acosta. Mais elle est intéressant qui a la capture, il y a vidéo, on a sorti la vidéo en haut tout à l'heure. Coach d'Acosta, le biquet. Bandeko, oh, bayaka, ba comédien, oh, bayaka, ba n'importe quoi, bayaka, au côté, na ba, ezalaka, manque ya rôle de ça la rabango manque ya savoir de ça la rabango et ça manque ya savoir oui les solutions exemple les si amayo on les a manque un rôle parce que na posa rôle ba c'est un rôle moko quelconque aboni ki kuna soko fingali e muntu donc ça on a rôle mais rôle nini. Tout le monde a 32 ans de pouvoir à Ibutu. Bando banda ko finga. Film ngo yo lo baba c'est film 0 film. Affiche 345. Film 0. Zuma nguda moni na moyete a letika na mama ko finga ka. Na créateur lo na ngamo na créateur ba na ngamo ko ligablo na ngamo. Malgré ba kile ba sokota na passe na créateur. Ba maman na ba mikala wana mikolo wana moko moni mwata bité anga pena zonge la tamwa ba mais esi mara te ba kotisa déjà esprit ya ma fille bosana ba esprit bosana ba talent bolinga ko salaka sima kaka ya batute to boite mutu pa bonga esenga kaka mutu fasala pour mutu papa pour mutu azala pour mutu akoma le président fois les canaboyens pour mutu yebana faut les caneta moko be faut les kapa mutu moko be fa yebana mais exactement le ko langa na sana mutu funa fingela ka yeba na côté la kaba blo na sote tous ala wana pe pour no comporter ba un plus na ma vie ya balinga o to sana bon lelo o besoin nuire réputation ya sila besoin nuire réputation ya sila tele loko ba utu ko bilisa awa makamo nene o ba ina awa ya Carlos ya coquette sasa na Barcelone maman livre soit yo ki du campo so ke komele na matoi nyoso bozo lukela sila nini bomo teke bozo nuire réputation ya sila c'est-à-dire sila ko kozala na batu te le sila bato malonga na vie na ya kozala na batu te lokola pona kozala na bino si la longola no motemo yo longola no mambwana ya mama sila pardon longola no motemo wana ke bato longola no ba communicateur na yo wana po baya kulongola ba rein ba pesa yi tangu ba komi awa na poto amemaka doja koketi na ye po baya kulongola ba rein ba pesa yi tangu ba komi awa na poto amemaka doja koketi na ye nani Naomi tangu ekomi awa na poto biso moto yebi na poto afa bazongi batia au rein il faut batala ba tester ba rein wana soki eza compatible na ba rein na yo po evanda bien batali ba rein ya baby donja esimbaka te na oya mama Olive batali ya Naomi Barcelone esimbaka te na ya mama Olive batali ba rein
ya Naomi Barcelone et Simbaratena Maman Olive yango ba Simbarantila bazongi. Muto alobi yango eza Naomi Barcelone na Coquette sasa. Baby Donja alobi na elorote. Nanga na pesi mwana nga. Mais à part mwana nanga na mokilo na zana muto apesa rente. So maman nanga zara na bomo nenga na pesa maman nanga papa ku na piate. Voilà. Même papa botanga soka zana bomo za pour marin. Bande kone ba pesa nenga na pesa te do. Mutu nenga na pesa rente na mokili mama nanga na mwana nanga c'est tout ni mobali kaka mama na mwana. Mama nanga na mwana nanga c'est tout. Siko bino Maman Olive ata mama na bino te. Lokoso ambongo bondima boko pesa e reine na Belgique. Heureusement nzamba sala bino grâce que ba reine na bino ya compatible te na ya Maman Olive moye ba longola bino batsa ezate. Soki siko ata ya yo Coquette ezaka compatible. Olinga pesa Maman Olive. Bien yo Naomi soki reine na ezaka compatible na ya Maman Olive olinga pesa. Na pareil na yo Baby Donja olinga bo pesa ba reine na bino. Alors bon faut ça Maman Olive ezate. Parce que Maman Olive akanga bino na makasi te. Muto nyonso yo ba comédie boki okotaka na ba secte wana mutazo tinda bino pe azate bino mo bozoke ko lukaka parce que soki olobi ke Maman Olive nga na oya na nga te na ba secte na yo afango na makasi te Maman Olive ozoyoka oyo mida sila wanga na yete ponga mikolo nyonso na be na ba retro Nazana ngoya sorti nyonso Maman Olive na banja mususu koyoka te yokisa mutu mususu po na ebite soko ko respirer. Modèle ba finga Maman Olive. Maman Olive amemaka bango na poto po baya kulungula ba rein ba pesa ye. Tangu ba komi awa na poto amemaka Doja Coquette na ye nani Naomi. Tango ekomi ana poto biso moto ebi na poto afa bazong batia orin il faut batala ba tester ba rein wana soki eza compatible na ba rein na yo po evanda bien batali ba rein ya Baby Donja et Simbaka na ya Maman Olive batali ya Naomi Barcelone et Simbaka na ya Maman Olive batali ba rein ya Naomi Barcelone et Simbaka na Maman Olive yango ba Simbaka nzila bazongi muto alobi yango eza Naomi Barcelone na Coquette sasa Baby Donja alobi na elorote nanga na pesi mwana nga mais à part mwana nanga na mokilo na zana muto apesa rente so mama na pareil na yo Baby Donja bolinga bo pesa ba reine na bino alors bon faut ça Maman Olive ezate. Oh my goodness, why is this? Longola bango na po babiloko ba ina ngo lelo oyo soki Maman Olive amoni apo akomona na yango kaka koyoka na yango kaka tokozwa lisusu matière tokoya tokonga pena na kotia caméra na kotia téléphone matière abozo ya koteni ba propos wana bandeko ya bare ya koteka ka bare tango lobi bongo Cardozo tebina lo ba Cardozo abato tango lobi bongo sasa Coquette sasa na Naomi Barcelone se bakina bateka ba resto qui ya solo soki ya lokuta soi-disant. Mais c'est que si la pas en accord pango, c'est que si la paix a un secte yango, oui. C'est que si la paix a un accord pango, c'est que si la paix et l'oko boko sa qui poisson wana ezaye pas kende qui côté carré. En passant, c'est que si la paix kende qui côté carré, ya wana ye et simba qui ta sala qui crise. Beaucoup quoi nuire ma réputation ba tout boité. Jamais. Si la paix bande kobo retenir si la paix a teka asa ceux qui coquettent donc na Barcelone ba kende qui peut bateka ba rein bateka na maman ba rein et c'est là qui incompatible simba quitté c'est que maman na bango pe a kende qui côté ka rein et simba quitté ya wa sala qui crise kuna na poto ba koko sa poison ba la ti sa belle vie en tout cas, les boss aiment l'imbisangaï. Et l'oko pene pesina kande salinga passe. C'est que si la pas en accord pango, si la pas en sexe wana, si la pas en sexe wana, si la pas ali, ceux qui Naomi Barcelone le baki, ceux qui Coquette ça samta le baki, Baby Donja le kola, au conseil la mwana batu Baby Donja, il m'a ma beye bino. Ce Baby Donja qui n'est pas bon, mais ça tu sais c'est que si la paix azalaka, si la paix azalaka,
Totala malamu azalaka bande kolanga c'est ici qu'on va prendre de notre temps aujourd'hui de retenir que s'il n'a pas à la ranako il est pas qu'il n'a qui côté ka batala que si magité par émotion ça la qui crise. Merci beaucoup bande ko balaninga ko banale bande kino la suka émission là. Merci beaucoup à mon papa héros d'alors, merci beaucoup à ma famille, merci beaucoup à mon vieux fiston Masiala à 12. Merci beaucoup à Bob Monema, merci beaucoup à Alex Ngandou, Gosti Kamala, respect, Pamela Matondo, respect, Bianca Zanga, respect, Dipina la charge, tout est encore beau s'abonner, beau partager, beau commenter. Mon est le long de Natoki, le 31 décembre. Lobby le premier toba de l'Okwasika, toba na moi ya sika, année ya sika, nyonso ya sika, to retenir le 31. Soki coquette. Car comment cardoso karaminga boendeni na mais longa na na côté ko longa te mais les lo benata moi pose to retenir que ceux qui coquette ça Nomi Barcelone baby donja bazaki na comparé si la paix azala qui merci beaucoup à mon habilleur pour mon habilleur chéri pour les pas. Merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre. Merci beaucoup à cours de grand junior Chinga vraiment ma big dédicace voilà c'était merci beaucoup. Merci beaucoup mon vieux le bon Yannick nous a papa nanata dans ma tête vous na orange dans mon bon Anthony Bada mon vieux à ma tête toujours dans beaucoup na beaucoup c'est na kuna connexion dans la ya ofele Anthony Bada vraiment merci beaucoup le bicoto na qui na mon bon das mon vieux faux vieux la faux du monde merci beaucoup vraiment mini kota l'émission restez toujours branchés c'est vrai pour les scotcher sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi IGF moi la souka basili sur le